Chico Pululu babomaki kala nanu afai mo kufa nanu babomaki déjà nanu babomaki kala yemo ko bina ko atambola ko abi babomaki déjà Chico Pululu babebisa contrat na yene ba producteur ebelé pas ba miso ba collègue na so ba comédien Chico Pululu babisa ba relation ebelé na basina ye babisa relation ebelé na famille na ye babisa ba comédien na bi ba collègue na biso mutu moko penser na Pululu ate omoni ndenge ezalaka so mutu akufi lelo komi ke mutu nyonso azalaki bien ngana na considérer Pululu na considérer kai Pululu soki ke eza boy taba masa na miso ya comédie azalaki makomola na etina point noir relation na ngaza na koto omonte bata producteur kingana babiba na ye oyo koto pe soko pese confiance akima yo asal ta mutu considérer Pululu na vie azalaka te et si vous mettez Pululu ba marché na ebelé na vie na ye ce Pululu na ke poto lelo te artiste et comédien o à part ba bisto to bima tant Pululu aya na ba luyalu na ye Pululu na ke poto kala bato buma ba comment c'est soit comédien tole la Pululu na kimi na senga bino ba master ba collègue tole la Pululu na kimi tole mama papa mate biloba lo bate bino bo c'est pas relation à Pululu partout na ba producteur ba o ba sala ba Pululu mabe lelo ba ya matang ba ulunga pe poto miso za na kina ba ya matanga Pululu et puis ba ya ba caméra ka bo muni siti na biso ba sisi ba banderole puis ba décorer ba Pululu na ba siti kingani o mona bango kana mi yo ya na caméra na bino ngano l'action ta o filmer théâtre ko et comme na motema mbe ko lekana musique na politique na journalisme na koyoko la caméra et comme na motema mabe moko na ebité na kota na bar na matanga ba mona place na bina ona ko sakana batu ale lobi na so ba mona sko ba chelo caméra ba olela expliquer nga kasi ona ko sakana batu poto surtout si na suka na totini batu poto ona ko sakana batu poto oh chinois mais tu yone to vana no boy ba mona ngape na ke elonga kala kufi ba mona sko na bar obina esprit batu zandeni mais na Pululu master na biso collègue na biso o marka à époque na ye ba famille be on négliger ba kizengi et ba comprendre na que kizengi a important na vie Pululu akufi artiste mnene bongo asali cacher ligne ya mnene bongo akufi ali ngana ba ke vanda attaque millions de millions na ke bina wana ba to ba complexé somme ta ben singa bongo après singa nga pesa na merci maman soit merci papa soit merci noko mais pas te que atina ngana bina wana ko saka esprit nanga yo ka ti to après son mutu abneti to ke na pe bisika msusube mutu chelo caméra après son na caméra est-ce que on a ko pesa malam muni mutu apesa sans caméra neti ba papa jiklonjili ça bien wa bina boss no misus oyo ba pesa sans caméra ça va bien biso na kini comme so wa pesa faut chelo caméra 40. Bienvenue chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre peau. Nous montons en dimension au travail de définition pour la ligne cosmétique originale de votre produit beauté de Grâce Cosmétique Paris. Nous vous proposons la nouvelle collection automne-hiver de groupe A, B, C. Et contactez-nous au 06 23 22 73. Vous trouverez tous les produits beauté et la nouvelle collection automne-hiver. Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte de votre peau. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Coliko, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, en Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie,
Il suffit aux ala na adresse bakoya ko tombola colline na yo bango moko ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya ko tombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Glodidia Siga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata. Pour mettre fin à toute votre tracasserie de fret, de transfert de fonds et vente de ressources minérales. Oh yes, Pato Agassi Mineral Limited, PTMD Limited, vous amène une solution sans précédent. Oh yes. À partir de notre complexe commercial, basé sur First Floor de Movement House, Ajax Walk, Hertford Road, Barking, London IG11, 8DY. Moana Congo, ou à Londres. Au coquille qu'on transfère le même jour. Plus rapidement aussi, au coquille qu'on tient dans lettre. Petit colis, grand colis, voiture, camion, conteneur, naba matériel de construction, oyabi bende, oyabi bende, ya lo lengi nyonso de toute forme, y compris ba big low cost, frigo, congélateur, nyonso lingi, et koki kokine. Ça c'est vrai. Expédition nabiso. Et ça à tous les niveaux. Oh yes. Fret aérien, fret maritime. Avec online facility, yoka bien. Okoye bandenge biloko na yo zali kokende jours et nuits kolandelango online. Yes. O ezali solution. Oko zela lisusu nini. Yo client ozali ko souffrir botu moi. Ba nyokola yo na ba agence ya mike moto zikisi bango. Oui, nous sommes à votre disposition. De lundi à vendredi, de 9h à 17h. Oye, Oko Swapso facilement. Comme référence, A406, sortie à Barking, aux gauche nayo, et comme maroti na Yellow Storage. Wana référence monene. Tous allez juste na simana yango. Ou soit, na station ya Barking, na kwen oya Nandos. Na kwen oya Nandos, nous sommes na Oko soit bis nyonso moni nikolo. Okiti na 3e ou 4e arrêt, c'est la volonté na yo. Oko minasi ko soit solution à la makambo na yo nyonso. Mona Congo, yango oyo. Voilà, refusé que chinois de la presse Elenga Congo TV, balani na biso mbote, pe bienvenue na chaîne abino muneno yo Elenga Congo TV. Kane nazala na coutume ya koloba ki ça la biso vraiment plaisir. Ya koyeba ki bozala toujours belé pour nota la moi biso. Tracy Mbelenga Pro, Glody de Souka la mignonne, je vous dis un grand merci. Pourquoi pas dire un grand merci à toi madame Grace Mandela. Merci beaucoup vraiment madame Grace Mandela pour na ba meilleur vœu nanga vraiment na joie qui. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Alors je dis un grand merci à toi aussi, Bob Bosongo, l'homme le charismatique, Massanangai. Là, sous Abba Mote Belé, Jean Citen la Famba moyen, l'homme le swagman. Là, sous je te salue énormément. Alors, meilleurs vœux à tout le monde, mes vœux le meilleur. Bonne année à Batunian, surtout au Bolanda Biso. Je pense que les deux alliés émission à Souka Auto, c'est la Bino avant tout côté en 2020. Voilà. Et une fois de plus, je vous dis, soyez le bienvenu. L'émission, je déclare, est ouvert. Gloire Zake, c'est l'homme noir. Merci beaucoup, Montréal. Alors, vous avez déjà une attaque, vous comprenez déjà Moutounazanaye, vous comprenez déjà si j'ai un la bino pour une émission Lelo. Pour rendre Kakato, continuer à rendre l'artiste et comédien Chico Pololo. C'est vrai, moi je paye cette opportunité, cette occasion d'être dans un même plateau que lui. Mais à travers mes émissions, je suis en train de lui rendre hommage. Et voilà, gloire à c'est Vimbi Sanga Forolanga. Batubamo, on a vraiment artiste Onazanae Awa et Longiakala. On n'est pas monopolisé la parole.
naopesa ye mwa mbote moko ya vite fait papa boni salelanga bikamwa yawe salelanga bikamwa naliaki na bango que son âme sœur Marie Missam mais elo na senga chinois bayoka nzembo wana ebandeti na suka nango nzembo nani Marie Missam salelanga bikamwa comprendre message oza kati ya nzembo wana naliaki na bango namelaki na bango babwakelinga malade yango wana parla ongo loba nini bato bacomprendre message ya nzembo wana. Mes condoléances à la famille à Massananga Chiko Pouloulou, mon ami que j'aime. Quand on vient à tonton. Mais il n'y a pas si il y a coupé de moto Zarana et Banda Tongo Titongo et puis vous partagez les lipas. Les lots sont mis à Bandal, sont à Moni place au Tonovana Pouloulou, sont à Canisi place, sont à raisonner maman Pouloulou. Sont à Moni Chéri place pour répétaka. À comment on a coin. So Pouloulou avant la mine na coin na achanga msikaka. Sont à Kabia zizi c'est un rêve. Sont à Moni Kit on a raisonné Pouloulou. Na raisonné kaka. C'est mon ami. Chinois, Inch'Allah. Mais nous, on le baboué. C'est ton ami, c'est ton ami, c'est ton ami. Certes, on a besoin de l'amitié en étant vivant. Et non, Moutakofi, comme c'est mon ami, c'est mon ami. Chiko Pouloulou, il a été négligé. Chiko Pouloulou, il a été abandonné. Voire même Bino Moroba comédien. Boboa qui ça y est. La seule personne au Azala qui présente Nenge Pouloulou Koufi, c'était Modero. Ah, Chinois. Nabi eh moni bino à toi presse bako saka bino te Chiko Pouloulou babomaki kala nanu afai mo kufa nanu babomaki déjà nanu babomaki kala yemo ko bina ko atambola ko abi babomaki déjà Chiko Pouloulou babebisa contrat na yene ba producteur ebelé pas ba miso ba collègue nso ba comédien Chiko Pouloulou babisa ba relation ebelé na basina ye babisi relation ebelé na famille na ye babisi ba comédien na bi ba collègue na biso mutu moko penser na Pouloulou ate omoni ndenge ezala so mutu akufi lelo komi ke mutu nyonso azala ki bien ngana na considérer Pouloulou na considérer kai Pouloulou so ki ke ezaboy taba masa na biso ba comédien azaka makomola na itina point noir relation na ngana na koto omonti bata producteur qui ngana biba na ye oyo koto pe soko pese confiance akima yo asel konda biloko na te o mona kiniti mutu we na kina ko sa yo ozamona muke ni tutuzaka zala pena bo yo mwako ko so pena likam ni tinga ko sa mutu likam lukuta mutu considérer pour lui na vie azalaka te et ça ba bomela pour lui ba marcher na ebelé na vie na ye so pour lui na ke potoli lote artiste et comédien ou à part babiston to bima tant pour lui ya na baluya lunae pour nga ke potokala bato bomai ba comment c'est soit comédien kolanda biloko mutu considérer muninga zate to la pour na kimia botika biloba lo ba pardon bimo comme so moni micro ba ndo biloba lo ba ngana ko mutu considérer pour la rati okuta to la pour na kimia na senga bino ba master ba collègue to la pour na kimia to lima mo papa mate biloba lo bate bino mais c'est une relation à Pouloulou partout na ba producteur ba o ba sala ba Pouloulou mabe lelo ba ya matanga ba Pouloulou ngape poto miso za na kina ba ya matanga Pouloulou et puis ba ya na ba caméra ka bo muni siti na biso ba sasa ba banderole puis ba décorer ba Pouloulou na ba siti kingani o mona bango kana yo ya na caméra na bino ngano l'acceta o filmer dina kingani o filmer yo kingani filmer o bando filmer o bando comprendre que hier après ya ngosko na osala l'émission analyser kimoni kingani no tanga so ba komona bango bato sala pour mabe na ba vie bango so tunga to yeba kimta mabe o ezalaka pourquoi kimta mabe o ezalaka pona mbongo ezalaka pona buzz succès ezalaka pona talent kimta mabe o ezalaka pona ba 1 franc ba diaspora batindela rabino de jalousie et koti et même bino tina ba point ya boy pourquoi boyo kanate chinois na bien
na minute na théâtre ko et comme na motema mbe ko leka na musique na politique na journalisme na koyoko la caméra et comme na motema mabe moko na ebité pas toi vraiment nzambe na nga pourquoi convier kaka oyi muto ano vie mo sa munene occasion ya ngosi koyo akelukele biloka luka mombo poison mo sa munene mo sa pembe pour comme ta page na quartier pecho abudenga na lingaka à l'époque aboya amona na bilima mo si mo munene yuko to apembe osai journaliste ba mi ba la pembe nyoso comme na théâtre yo ka boka la poudre batama na la poche toi tu ne mais tu fais quoi moi je fais les cinémas français moi comme bon moi je fais les cinémas mami qui pose dans l'eau vitesse âgée gars biso to quand on vient que boulot na biso sko lelo on va comme ça en vitesse âgée ba toi poto bomona makambiso mona na kishasati motema mabe comme na théâtre fort ya makasi chinois moni polo la kufi était abiso était à pe batou polo la tambola ki na e normal alinga pe batou na vinenge tambola ka que son âme repose en paix lelo to mona théâtre comme na bakan côté baloba biso bana lemba côté vraiment baloba biso bana boye parce que division on a pourquoi ndela lobi musapi moko elongo la facilité l'union fait la force la séparation on a côté bana limité et côté bana lemba côté bana kitambo côté vena biso président na biso nani Masuma Lobaboye côté président na biso Saïsa Lobaboye pourquoi division on a comme si bango au côté des ordres déjà makambango moi tu expliquer sur batorisati bon mais la ma pio excusez-moi la question pardon à vous répondre bolingani pété chiko polo la kofi bakundi même pas to moni binoni asobo memani na kinga kati boke ko sepela boke ko mela masanga boke ko zwa mbongo to comprendre nini que tant mbongo to bakipana ma wate to zwana mbongo epi mawayo ya sima nami kote obinini o memana ki binoni so tu na kinga kati okende ko zwa epakola tant mawa mbongo to china mawa pa to zwana no epakola mais puis to zonga tolela nani chinois moni makambo yo expliquer comme surprise ya surprise na bina nga ngote na pe na tante po ya koyeba makambo boye nga no kipe mingi na souci ya collègue na nga Chiko Pululu akufi et alko surprise ya question tuninga oyebite mais na bien yo zayi kuna te 12-13 na lo bien mais ba image ngo lekina na net est-ce que batu na internet ba moni elongi na nga na makambo wana yango ndezo boya yango po yo mo kuna te oboya te na bien net na moment oyo ndenge faso lobeli na moment oyo to na matanga ya collègue na biso akufi ya moment to ko bina attaque net nga na boy papa jiklonji la tininga na pari nga vana bona o juriste mandia nganga atininga lar beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne,
Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. nakota na bar na matanga bamona na place na bina ona kusaka na batu ale lobi na so bamona siko bachelo kamera bolela expliquer nga kasi ona kusaka na batu apoto soto sisi na suka na totini batu apoto ona mo kusaka na batu apoto oh chinois niti yone to fana no boy bamona ngape nake elonga kala kufi bamona siko na bar obina esprit na mutu esprit batu zandeni niti nga pululu master na biso collègue na biso o a marqué à époque na ye ba famille bela non négliger ba kizengi et ba comprendre na que kizengi est important na vie pour la kufi artiste mnene bongo asali cacher ligne na ye ya mnene bongo akufi ali ngana ba na ke vanda attaque millions de millions na ke bina wana ba to ba bon ba complexer somme ta ben singa bongo après singa nga pesa na merci maman soit merci papa soit merci noko mais pas te ke atina ngana bina wana ko saka esprit nanga yo kati to apesi nsoni mutu abneti tokena pe bisika msusu mutu achelo kamera apesi na kamera est-ce que on a ko pesa malamu muni mutu apesa ka sans kamera neti ba papa jiklonjili ita bien wabina boss na msusu oyo ba pesa sans kamera tela bien biso na kini comme so wa pesa fo achelo kamera 40 bangona ki ba pesa ki bango ba tapage inutile. Mais elo wana eza elo rasika te salama déjà année passée bat bakina na kinga kate salama déjà biso to sala émission ya pululo beto sa makam susu tanto yo ngala mo uza problème na kinga kate on problème kuna nazani politicien nini siko question naza kuta tena o tata mwasi ya policier o nini te siko ngapi na makamwana na okota ndenge nini yusangana na kuchampeka ndenge nini naza artiste le quoi artiste et tout yusangana na lo ba contre jalousie mais nazo silika po makambu yo lobi nanga ke ba moni ba lobi nanga ba binati ba bina ale siko yusangana no mukolo pululu ebeme bima ale to chabi wa camera to ba filmer ba alela yusangana obe soke na famille ya pululu yana yobi mama na ye so bengi sa tapa ministre ya culture soit ministre nini au moins place ataba PC million au moins place à côté na barabine azaka garder ka souci wana pourquoi ba kabelo atamoni New York vani na bar soit ba place ba kabelo che musique bando bina ba filmer au pe ba chona non il faut être intelligent soit intelligent na vie voilà aimons-nous vivants tous en a posé bolingo na bino tant tous en on a bon moi c'est pas que tant to kufa ni boya ko manifester ki ngane na linga ki ngane mutu na ngaye wana ngande ko na ngaye wana vena biso météo azobela awa baki talait ngalingi pin make ba artiste comédien basangana tag nini bosa ta union fait la force boketa météo baze mkola kufa bache ba caméra to ye mutu ba bon négliger que besoin to ando considérer are comme na motema be koleka kutuna politique vient sur dadi kitambala il paraît na yoki azobela il paraît maintenant na kin il paraît na yoki ba abela est-ce que atanga ataba ni to ketala mukola ozalate vous comprenez mais azam mutu moko azam a marqué époque grave dadi kitambala ok boya na mboko o madilo yemba
mais baketa la été météo les cas sans souci azobela boketa la été boze mukola ozalate allez ba $20,000 $15,000 ba $40,000 bim surtout lobi o ba lo mabe o oyebi lobi te lobi na ngai oyebi te na dépendant na bino te boko miso muto asabe buzoba bosa buzoba o boyebi lobi te linga le comme na kinyawa omoni artiste boy omoni toi ba producteur rebelle wa finga pululu na téléphone na mère nae na père nae mais le producteur on ba yana ba caméra ba site na bango ba salia mais ba bosa ni kene mitoki na biso to na koso pe na ba no bi se longi a pulula chima kono mutoki na biso yo ke otongo ke poto kono sai ba regne na yo ikoti lombongo yo tongi betage a bokomo linga biso wa nolanda bino ko bana mike otovani ni boyo producteur soki ni na mutoki nanga otina nga sumena cigarette benga nga petit wana bato basala ngo sans esprit et puis ba massa biso ba comment sauver esprit yo artiste yo kotela ki mbongo na mimelo petit moko boy petit wana ata on a biso ke producteur na biso wana a craquer mabe pour garder confiance biso nga dia sa préparer biso esprit moral esprit ozana ngote fola un esprit mukolo ozwa ya yo mukolo ozwa te ya yo ngaba ngati et puis non te musano boy osala musano na kinzambe zaka de kinzambe obano za ba surprise makambo ebele obazo ke na ndenga vitesse pe no suka ba ona mikusa yo mwana te bi garde ba komona biso elonga kala bato bakoya combien ba kuti biso ba leki makambo ya mona suka na ngo biso tozo renye kaka tozo zala kaka chinois on ara monda mutema mabe mutalo bateke ya linga pululu mingi te na lingi te bana poto bakosa bino so ba linga pe pululu mingi balinga babina te balinga ke ba bar te ba ke saba fete balinga ke na te place OK fete ba olinga te ba filmer yo te ko zaki na posa pululu te tika na yo voilà. Pourquoi si vous question on a aussi dans tout dans pour toucher na biso émission ça fait mal au cœur ya romona ba temps là obozala nango ya romona ba travail na bino obo travaillaka ya romona combien d'années bo umeli na kati monde de théâtre mais ce qui lelo likami ko elibino maman Olive nani boy venanga ya poto talaka na ngai na belibo na salibo ezala pourquoi bino moko bokoka ko épargner ba mbongo bozwa raté to ba o ba cacher bo simba ezala ka insuffisant to makambo ezala compliqué to comprendre lelo polo la kofi artiste soka kofi comme cotisation te moni to tina ba mbulu yekebele mais to landa discours chef de l'état makamyo so ekomana kimia tout à fait ministre de la culture pour garder pe bandi na biso ezate ke soto kufi to ndo kotanga ba kombo ya batu biso ya ba douana biso ezaboy neti nemoni ngana tsina fanda boy ngana fina ngana complexité ba mikolo na biso o baba ni bene na biso ya théâtre si lelo balia mbongo kala tile balia ba mbongo me bazaka na esprit ko banga so bamoni ke likamwe marché te so bamoni ka présence ka ya mutu kaka ya mama ya nga dia nga jo sandolo babi bango ba olinganga te na tina ponga na garda ba na esprit soki ba garder esprit na bango babi valeur na bango to bandolela lela te ministre de la culture papa na biso mokonzi na biso talaka na biso yo oza papa oyebi to lela pete parce que oyebi ba artiste comédien a on a kin to mo vivre kana matolo mais nyoka ne peto wana makamu na biso ebele bon matolo on bozongo suswa ba diaspora va se décider plus question ba Western Union plus question ba monogramme matolo on bo au beta chinois matolo pas le benini ma monogramme fermé Western Union ba otinda subala te pona muté ma bena bino leki bon biso to netinga na sema bon ma pona ba quelque chose ba batindela bino te bande ko na ngai omoni pe botala pe ka par ka biso tolinga pe bino mingi ya mpe tolinga mema buzo bati tolinga bino mingi o bino molobaka ya ba droit na bino po biso toza bien totika obeki totika obeti bino ba matolo mais botika pe bazwa mukana kanda bongo te buzwa mamo so boyo kanika mo bozu décision ba mo te fo botala ka par ka ozo comprendre bande ko na botika tolinga bino mingi toka ba conseil na bino boza bino calme makamyo so zaka ibande na suka pisi de combat kiti
pe suka pe zape kakati nyoso esi na ngoti to kuma pe na mona ke place musu tanto chinois ndo kota te yoko mokota elo akala ndo kota te akomo kota à l'aisement tout ça na à l'aisement mettez matwana matanga pululu après matanga ba producteur o ngana sa adresse ba producteur o ba finga pululu na mer na ye to filmer bango na matanga tala ba téléphone to bombeli bino to filmer bino tchek yo zina en plaire mo be to tala après yango ce que to tangi ba komo na bino yo kangsanga kasi. Voilà, merci beaucoup. Je pense que le message est passé. Un mot de la fin rapidement. Salutations. Otskape numéro no contact. Te banento kabwana. Ma pesimbo te na papa Jiklonji na Paris et puis Jiris Mandia Nganga. Masana succès Kasongo, Diezo London. Ba masana ngatu na Belgique maman Béatrice là au Bukasa. Zala bongo maman. Numéro de contact is plus 243 89 62 63 503 plus 243 89 62 63 503. Tolinga tolela masa na kimia na ministre ba masa ebele ba koti auto école. Oh, ande. Po na matanga ya pululu bayana bakar comme tapage. Papa. Confuse ebele te papa. Voilà. Chinois. Tala yaka matanga yoko filmer bembete filmer kaka arrivé ya batu okuta na makambo owe mtu so oyebi ete otuni papa yo ozanani afaya pe matanga pa akita na carbo ache poudre. Je suis un artiste comédien bato apembe nyo c'est bini bato apembe bokota na théâtre autre poudre belé j'ai vu à l'Union ngaya et puis au moins ba tapage ba ça kuna on te coller ça msana on karnanga on ko ça tapage et puis après matanga chaque caméra no makuna yebi sur bana poto bo mona ba événement après matanga kota babar l'un nanze mo mikolo nani ya frère mo yo soki frère mo oyo oyemba côté naka côté na Eric Mandala nini na kei anjema na kei bamba kinda kaka babosani ba bien fait nyo sur pululu ba kei mbala moko moni ba kenaki babini et puis ba kei to kei ah inchallah. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Soko to tinabiso to comme na suka aimons-nous vivants to soutenir vraiment initiative wana ko linga na tant tous na bon moyi papa na biso météo azobela tisikoyo bosala quelque chose pour naye. Comme ça, il va retrouver santé naie. Vena biso dali tambala, il pas malade. Tous les minka, ceux qui montent koufi, ba démonstration, ba cercueil, ba démonstration, ba place fiki, une stade, nin. C'est les bons moments où c'est pas ça on a posé. Au moins ngana na boyko, ni ba lo ba osu kingana ndi ma charge ya nin. Oh, ni man no charge mais to tali bima pululu. Bis to ta charge na hotel. Zo charge na ba tuno bozana bango. Mais bis to la nane pululu après matanga chinois moni ka ne micro nao toko tanga ba faux na ba vrai moni prison makala et ça me pona batu nyonso na politique ba combattre bazali ba comprendre que ba combattre ko a théâtre ba koti po bozo ba pe koti na trop toko ba combattre ko tout po chef de l'état termina makambo na déjà il ko asouté boza bongo après matanga ba faux producteur ba faux maman ba faux yaya bafo koko bafo leki bafo grand frère bafo pasteur ba obima autant ba comme on a bino. Voilà, et moi je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.